Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ndeko na bino Simon Posho Lobito mobala pembe na Dubai tembe sili bashalo bakufi bafonko te pe bakufi lala lulala Simon Posho Lobito mobala pembe na Dubai tembe sili bashalo bakufi bafonko te pe bakufi libanga golokota bois rouge keba nyoka akoswa biso bandeko na pisi bino mbote Yesu Kristo ezala bisika nyonso bozali na 5 continents nyonso grâce à Jésus zana bino mawa nzambi ebomba bino tango nyonso amen. Bandeko na ye tosolola lisolo moko ya mwa moke oyo koyele biso na communauté ndenge ezokende ya ndeko na biso Mike na mwasi na ye Peniel. Nalandi bato ndenge bozoloba ndenge bozopesa bargima moto na moto aza na ndenge azolobela Mike na soki tobi toloba boyoka analyse bata mayele Mike ndenge toza wana na Peniel bazaki mwasi na mobali Mike na Peniel babota bana baza lokola baza kaka ata baza lokola ke balaki mwasi na bazalaka mwasi na mobali aza ndenge aza na siko azali tata bana na ye mwasi wana aza mama bana na ye tomema ngo malembe tomema na polémique te parce que lien ça na kati parce que omoni soko moni eloko yoko bima ebimi na eyoko koma tina ba niveau ya ba réseaux sociaux il faut bokende likambo na malembe parce que likambo na il faut botuna ebimeli ndenge nini ekomi ti ndenge nini eloko na bino akati ndako ebima libanda seki mabeza kana kati ndako na bino na pesi Mike foti te na pesi pe Peniel foti te ezande sikoyo a traiter na organisation ya ndako na bino po biso nisuza bato ya masumu mosantu azati parce que soko moni Peniel akomosa azua boye yeba ne bako s'attendre te ke Mike Kalambai akoko koma na niveau yo osomona ndie boso comprendre te parce que Peniel azaka na besoin ya nani comment on appelle ça besoin ya Mike siko Mike azomona su ndenga kosala te parce que asazwaki engagement na ye osomona eloko ngondi ezokende eloko na makambo na mibale eza na kati azuo eza na kati bamiso babozwa nini Mike te natangi Mike te na bikaka likambo eza na kati azuo ndewa misuso te atina kambonga bana yaya kotina mbonga bana ezate mutu na mutu ayebi ndenge azomemela bolingo na ye mutu na mutu ayebi ndenge basinyaki contrat na ye omoni déjà lokwa si babotaki bana mutu moko banda oprofite na bana oboso comprendre Peniel ayebi ke dernier coup de sifflet ne soka lobili kama bana ekosala boye Mike azomona siko bana pe baza na kati na yoka nanu bana nga ndenge bazokukende omone loko ezokende mabeza ndi bongo tokende vitesse te lelo Mike lelo likambo soka yoki lelo Peniel na likambo akoya bana mama tomona mingi surtout likambo ya bolingo bokendaka surtout so si baboti yaya bopiaka toli nasemsa na solo tomona mingi surtout so moni kaka eloko na siba bota esale loko bana mama boke malembe toya kotinga na son toya kotinga na basona minene tokomi soni kotala na tala yaya azalaki tata bana na ye muta yebi Peniel koleka Mike azate Mike yebi Peniel muta yebi Peniel koleka Mike azate ba yebani bango mibale bien ata makambo elekaki na eza makambo elekaka tsato ketika la tsato biso kaka tosunga kaka ke bazala bien omoni bala baka séparation ezalaka toujours ate keba omoni natanga séparation mutu nyonso ngaka zwa parti na ye bato babi nango te noko simotala noko simonoko bakei natala vraiment ndenge mwasi asalaki mobulu bonini boye bongabi ngasi naloba na bino nalobaka likama Mike wana déjà te nalobaka na bino ngadi aliro ezokende divorce ezwe nalobaka nyonso wana omoni teke ntango bato bazoloba nazokipe na nga te na dia eloko si nalobaka
Yangona ata oza mosala nzambe avaya kubala tunaka nzambe nde bino moko bolobaka na biso. Parce que eloko mai asalaki toyebi te soki atunaki nzambe parce que omoni kobala mosu eza te nalakisa bato na bali eloko mosu eza ke surtout soki encore soki ozaka na basentiment ya na libala soki olandi ka basentiment okosala mauvais choix azokosa mino te yaya parce que eloko wana otika nango na vino mobimba mpona ozwa na vino mobimba il faut luka eloko ya bien kobala te mpo omoni baninga nyonso te esilaka nango te eza savon te ekosila te eza nango mpe teke yo ndumba azwi asombi ndumba asombi nini ndumba azwi permis te po amema bato nayebi te yo tala siko yo moko kotelaka bato te ote te yo tala siko yo moko ata lelo so babi maika bala soki mpa bala nayebi te ezolobele akomi sikoyo na bareserve rebele na ndenge wana parce que tokende tozonga maika alingaki peniel mingi yaya tolobaka likambo su te mpo na sentiment maika aza wana mpo na mona nimero niyono elekaka su te nayebi te soki achange nimero oyo akana na bana kobenga nayebi te elekaka te mais soki aye tokomonana ya mosusu tokopesana banimero maika na peniel maika alinga peniel mingi ata lelo peniel abebisi omoni eloko mosusu mwana mwasi oyo amarkanga ata naza omoni ekoma kolobela Mike ndenge ni obi peniel soki asalaki na babiloko wana nyonso tu te bana mama Mike alinga azongela peniel nozepemina solo Mike ti lelo aboya peniel mpo kaka na biloko wana ebimaka apart ça alingaka peniel mingi yaya toyebaka soki nga na oinsiste nayebi likambo eza bino miso bozokendika bugudu na basi nyonso Mike azwa moto alinga lokwa peniel aza te nasebisa na solo bana mama naokosa te yango wana avant ya koloba likambo ifu botalaka tant tolobaka bo oyo etikalaka bo bongo yo na sens wana bopesa na peniel peniel eloko bima mabe parce que azaki na maîtrise te eloko ezangaki kaka peniel me soki peniel azalaki ni kaka na maîtrise mais ti lelo bana bongo na mai nazobiso na solo ngai alobaka na bino kobala paster elobi te ke mwasi paster azaka paster te asali mwasi neti basi nyonso mwasi paster aza paster te parce que basi misusu ya bapaster so tobi tolakisa bino ozoyeba teke mopaga na bango ya mosuku tu mopaga na leke na comportement bien basi apase bakoma bakeba nyoka aoswa yo bakoma na mobulu moko parce que peniel nakoboyana nakobimisa biloko aboye me Mike asalaki babiloko wana elekaki tututu ya pasusu omoni nayebisaka bino ndumba ya mwasi na ya mobali ebimaka ndenge moko te ya mobali bakotala yango ase no me ya mwasi etikalaka kaka elembo na motema ndenge eza wana lelo siko peniel akomi na posa ya libala akomi na posa ya mai ya yebaki ke ndenge abanda kokendele Mike yamsako kozonga omoni ndenge ezokendele siko andimi te ke Mike akozwa mpe décision ya bongo eloko yango tozomona moto azokendeli epopaki kolikendeli zonga yaya il faut bocomprendre ye mobali atiki nga bolingo na lolemo ye wana tofinga ye te toloba ne mabe te parce que azaki mwasi ndeko na biso mwasi ya ndeko na biso mobali bafingaka semeki te lokola asalaki mabe na ye moko sikoyo ayiko reconnaître ki mabe na ye wana sikoyo ye kamuta koyeba est-ce que Mike akotika makambo ne mpo na ye wana nayebi te parce que wana tani yaya makambo bolingo ezaka glissant trop tokende nango malembe ya tokosimba tushe nga nazomona eloko moko ke ya tokosimba tushe bovanda topesaka conseil yo kasi peniel ndenge asolobaloba mingi wana ayebi ntina okinda bina biso tabi bino bokoyebisa ngai nani Mike Kalamba
biso tokoyebisa ye te yaya mutu alalaka nango alamuka ayebi parce que mutu boboti na ye ti ayebi place nakozwa mike bo nakokosala bo omoni siko ndenge azotrouble mike mutu parce que ayebaki déjà bapoint faible ya mike avant omoni yango nalobaka bino na vie soki mutu asayebi bapoint faible no yaya omatokita abana kozwa oka na biloko wana miso alobot yaya ekenda abongo mutu soka yebika bapoint faible na yo bana mama ozanga kimia lelo soki penyela azokokende azokotap aza na assurance makambo ebele parce que ayebaki mobali ne bien ayebaki makambo su omoni na tanga bolingo ko nazopesa nanga nyonso zoyeba nyonso okoboma ndenge nobi te mwasi nanga c'est ma femme mais ye azocalcule déjà na yebi point sona seulement ikiboya yango wana soko mona za koningana kuna lokola neni aoninga lokola mai seka yebi likambo ba imilia ki kuna na ko esala nongo eloko te ata mai kamilia ki esala nongo eloko te yaya mais ya yebi kaka eloko ya so luka parce que ngana mona ki ango ndenge na mona ki natali ba video ngo natali wana na niveau ndenge ba komela ki na Mike ndenge salama ki na concert wana biloko msoeza ika eloko ya wana eza mwa pasi pona ya mwa pasi ba makamongo ya mambabala eza mwa pasi pona okoto profondeur ya likambo ba mabala bato ya libalo ebota pesaka katoli omonte ba nani tala ndenge Mike abwakisa ke ya abwakisa atikala ata abwakise komone saka penye nana ngayebite ke Mike babota na ye babala naka na yebi na mawo ata abwakise conscience a Mike yebike o mama bana nga munde kendaka o te na bino yaya ata humilie tout na conscience tozonga kat ata mabeza ne azaka mama bana nga boyebi yango bato bayebi onga na oloba baba noko sima soko loba alobi likambo yaya okoko ona milie mwana mobali mwana mwasi boy eza ngo likambo mais conscience tange zonga ka oyebake lelo sope na komi boy grâce à mutu wana tana na bwakisa ke mais grâce na ye lelo nga na komi papa lelo nga bakuma obenga papa na songolo na grâce à mwana mwasi pona ata sana mabe na ye mais ye lelo mutasala po le babe nga papa misu baswa ngolu wana te ezali kama ngolu babengo papa yaya nasoko sabino te misusu ti lelo bazana nyonso aluka ata babenga pa azwa ngo te yo zuna ngolu tout est grâce baza bandeko na biso tokopelisa moto te tokosala boye te parce que c'est la famille eza famille kotika la famille nyonso makambo tout est grâce ngai eloka sika namonaki wana te bandeko namonaki na ngai te oyo soki ndenge ni nga ntango namoni kaka napesi toli nayeka mpo naloba mpe kingabi te namoni nde ezobima bato kofini te tofinga te bino ye mosusu nde tozofinga tozoloba o topene bo toyebi motema Mike mpe te omoni ye mosusu tokokoloba na biso me ntango tovandaka azali na mabe na ye me azalaki ta na bolamu moko omoni ndenge na oloba na bino esprit epa Mike ko atikala mama abala na ye me penye le pa na ye azana likambo ne mosusu po asala ngo pa Mike bino bozo comprendre te bolingo esili te me aye ko regretter na sima Mike asa changer est-ce que Mike akozongela nga omoni biloko ekomosa azoluka siko pardon moko bo azongela Mike mais Mike aza kaka wana nga toyebi te parce que bango mibale ka basolola parce que lelo soki likambo bana babenganaka bakobengana yaya bakobengana yango na tomema bango mibale tolingana lobi te oke bakoso te yaya
bana bazana kati likambo ezaka na bana kati bapesa akatoli ote bana mama bo finga te parce que wana moi soto yebaki confirmer babala na tibaki wana yende Peniel lelo tabali le mwasi musuba to baka mwasa ya nani ya Mike ya liboso ezalaka Peniel okombone ndi ekendaka etika la kaka bongo ote ndi te etika la kaka bongo etika la nango bongo lelo soki Mike pas changer na nini a changer les cas ezango problème était yebe nani Peniel asoko ko maîtriser te asota la mobali mulaim engambe mobala tonda ne no mobala lekili bongo Mike oh vrai jour vraiment ngolomo seka tala kaka azokanisa nyonso wana ya bino mosakanaka okutepe mobala azape na mbongo azape suki toko ape sumulu ana ba qualité nyonso oh Mike azama mobali na kata mibali ko ote ba msute ngaso na ndimi ngana yebye banda kala wana bato ngana osana médecins sans frontières tozokutane mingi na sans presser wana ba osambela na nini comment on appelle ça na commune ya nini ya matonge boyebit wana nazotangabi ngomona kata nga Mike yo omona ka kufina na salini déjà abanoko dégager déjà eloko moko ki ya ki bien ngandenge na yebelie ngeto bandoko solo la wana azalaki déjà mutu moko aza bien ga banda na yebaki wana ba oyemba na babini na yebaki wana zo na sans pression wana ona oba na victoire wana na mando kutu wana msunga na uta médecins sans frontières tozo le kana msuto kutu no monde on a prié to sekina msuka toketo ko wume to no sola mingi mais na ki na numéro na perdre numéro na yebite soka ye na reçoit numéro mobala za wana atonda akomela yo kasi Peniel sotunza ya ozalaki ne loko ozalaki na bord moko so fandi na ndako ezaki permanent siko ekei ndenge swaka mabe bandi na yo ya mama siko ngo bando zongisa mutongo siko so ate okera nyoka akoswali obika ndegeni bina file to solano ne masolo zebele bina file na sensu wana nga bandi kuna moni loko asikizate na moni pele otopesa na mutu foti te nga pona nga na zo souhaiter Peniel eloko musu leki nga eloko mimaki yo pressé ozaki na maîtrise omoni so auto séparer na mobali Luka ozana raison Luka kobima mbala moko teke o prouver muto bana kokoma neti bote il sopa yo eloko sope parce que obimaki avant trop eloko siko so la sake bato bamoni ya museka bana ko tricher bana na ndaku ya libala parce que basala ki batni na biloto batiba ute na yebiti so basala ki basala ki ngote parce que modende nga na yebeli bango bufu basala na yebite parce que obimaki moi avant soko zala ikana maîtrise no vandi Peniel Mike ngazunga ngamna zo bisunga yana yo angazunga wana zo bisayo parce que omoni ba conseil musu ba pesa batu makamo malamu te omoni na batumi na bino mi bale soki mutu moko oteba boboya ni yaya na surtout moi si zala no kana maîtrise yaya bon omona faute que bima faute que ya pa mutu abandaki parce que tant qu'on son maîtrise au monde Mike mais moi son boye tout le monde qui na mobile te nini te ça veut tambola kat o pitso mo et l'autre côté ils ont compté hier kuna moté bezo taka diki ndi banana tika petit ya oh wana siko okozana raison azaka nite avant non c'était Mike zonga na mwasi na yo au monde tu batu monaka Mike ndeto vandi ao to fila mwana mwasa batu azani kali mabezali limbisa parce que bamono siko ne loko malamu bamono ne loko o bakangi oteke o ekolakisa ki mobulu yo aussi ba uto bozala ba problème na mobali sokini okoma ko sala ba biloko bo batini bo bima bo sa ya ata muto anga linga ka zongela yo leki na ngapeni ha o linga sondenge ni
parce que bato miso bakoninga oloba no bako yo moko vraiment outo boma libala. Pas même soki quelque temps okomi sou keba nyoka. C'est que ozaki no déjà na ndaka libala oki mo bulu. Siko ne bakopesa na une faute. Bakopesa faute, bakopesa Mike raison. Parce que bamuno ne ba preuve. Ba preuve to moni yo mto aki mo salibala. Ata mabengo ozaki na siko aki no mutu pe nzoto. C'est que na kata ndako déjà ozaki pe ko tricher. Omoni ke dimi parce que ba eloko no salaki déjà et la saki ozalaki nango déjà. Muta okote ola kozala te. Moni nyonso omono kaka ndu parce que okomaki na niveau moko soki mpo bandako mena biloko soki bandako sopi tongo bakumotisa bo mpo nepesaka mposa nzoto yo kaka moto ye. Il fallait pas ozalaka na maîtrise na yo. Ya msumu libala na yo ilingaka. Yo moko lelo ndongo za yo moto bomi libala na yo. Yo moto bebisi libala na yo. Muta bomelo libala za te. Soki lelo abali kuno kopesa muta na faute te. Yo moko moto bomi libala no kabia ngo na pete. Ya eloko siko muta zui. Mutongo siko zonga no mukolo kanisa ba mwasa zui siko libala ngona ki mukolo ya ndeba batelaka o mekate o bazokata maiki manzaka na munoko balese nguba na munoko bapupole nguba bazopupole na munoko mais comme na niveau mususu na muri maiki on pa isu munena comme kitoko lisu changement de fréquence bazoselele libongo mama kanisa libongo basele mama basele baolembele biloko ya mulungi mama biloko so bela na mulungi balamba na maite tala niveau alia mwa makemba bosa ni mwa fwa masango mwa makemba komo lia mwa mélange na mela muta change na komi mwa kibukana na muna akumo siko mwa fama ta maison ninga ya responsabilité muta zeika kokonda na kokonda nso maika akina makambu ebele mwa pe bisoto yeba ezate yaki kaka ye na peniel koboya na musupeza na délivrance ngande na lobi te oni non koboya na mususu esape délivrance ngana pesi faute te pa ompa ya penete ngabi koboya na musupe sa délivrance ya musupe peni ya musupe ko sone mobile ni mususu mai kipe lokwa ko so pe mo sinema esa ngo makamu ndengo wana esa ngo bongo tout chemin mène à Rome bien solo parce que eloko ezala ke pa na yo mo ko gérer te ya ma be ko zala mais moi si yo mto okitsa mobile na yo butu malama